Bakonzo ba otala biso bazo la biso mawate ba yo la biso souci ba bongisa biso pont tala bana mike o ba onso bakata ka ba simeni ba okata ba ke école a pe na mboka école ezala raté école musika na mboka na ngambo tozo traverser maya mnene a mais ba pont o na kilo ko traverser ndentana ndenaza c'est to traverser na difficulté a po ezali pe na la moté o itungisa biso mingi même na bakoli eloko nyonso za nango posa la fona pont moyen de transport moyen 4 pont oyo ezate ya banzete pont oyo nani asali yango bino mo bosali yango biso moka bato fonda ngo ka boye biso moka siko boye zola ki responsabilité ya bakonza mboka. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Soki na ebisi bino ke awa tozana Kinshasa. Est-ce que bondima? Pont o bozo mona. Est-ce que vous yebi que ezali na Kinshasa, ezana la province mususu te, mais na capitale de la République démocratique du Congo, tozali na 21e siècle bondimate, mais pourtant eza vrai. Mbote na bino bisika nyonso oyo bozwami pona kolanda émission na bino ya ba découverte na PSB télévision lelo to memi bino na village Mbolo. Oui, village Mbolo pe existaka ezali na Kinshasa, ezali na République démocratique du Congo. Awa bazala na bona courant te, bazala na mai te, bazala na école te, bazala na hôpital te, mais wana kutu ça va quand même. Mais loko etungisaka bango ya makasi o bozomona na simananga. Pont oyo yango e permetaka bango bakatisaka chaque jour pour babima na makadam à partir ya wana bana bakende classe ba mama bakende wenze ba papa bakende misala. Mais bino moko bota la difficulté o ezali awa pont esalami na banzete na ba cœur o bozomona. Quel niveau ya risque bandeko ya awa ba vivara tout le jour ba belela ba kondi ba yokate lelo ba décider ba belela lisusu na micro ya PSB télévision boyoka bango. Mbote Kombo nani? Kombo na ça arrive. Ndeko ça arrive awa toza wapi? Toza na Mbolo. OK. Village Mbolo eza na Kinshasa to eza na mboka? Eza na Kinshasa. Awa na Kinshasa. Yeah. Sko to kutibino awa tomoni yo ndengo uti na ngambo ozo traverser boye ovanda koto yo na vandi koto. OK. Difficulté na bino eza nini nde boza awa na Mbolo? Difficulté na biso eza makasi na kota réseau et puis soki totali tozo traverser maya mnene a mais ba pont o na kilo ko traverser ndentana ndenaza ya boye o traverser ndeni
c'est to traverser na difficulté awa. OK. Ezosenga bakonzi ba soutenir biso batela biso pont ya makasi awa po tokatisa bien. Boyina bakilo tala nana ucho glisse wana ti. Yo moko moni. Boyete c'est fa bosunga biso pena. Pont oyo nani asali yango bino mo bosali yango biso mo ka bato fonda ngo ka boye biso mo ka siko boye zolakisa ki responsabilité ya bakonzi ya mboka c'est fa bakonzi nde babongisela biso po toza bien boye te tozo voter bino tina to votele bino ezani ba député est-ce que vous avez ba député est-ce que ba yaka kotala bino est-ce que ba député kuto voter kutu so to voter a commune kutu mutumo a changer ne milliers koto kutu ba isute donc bayaka na bango te bayaka isute ni bourgmestre mutumo côté c'est ni gouverneur ayaka ni gouverneur ndekona c'est zo senga pena fa ba kondiment ya bien oyo ba kotala to pesa bango ba voite oyo zo sala bango pe c'est fa ba sunga biso pe boyete mayo eza maya nini maya njili yango 400 pena oyo ka maya njili yango ya ndio na fa bo sunga biso pena image koma pena ti e pa bakonzi boyete ekokoma tala siko caméra sola na bakonzi ya mboka kubanda na président de la République Yemoro Fachi Beton loba na ye makambo ya pont oyo posa na weza nini ya Beton ngane na zaboye na lobi boye pona makambo na biso to ana posa teke to koma ba riche bo bien den bobongisela biso na nzela après ba pont oyo eza risque pona biso eza risque naza ba kilo boye tala nanu ya yo moko zomona na ba kilo boye na ke na katsa ba pont ya risque boye boso na kwei na ebina wana njite na cholit OK lobi na opeso voix c'est que bosunga biso place ata mwa pont mo boye rosa ja OK et rosa ja pas ça bosunga biso kaka OK. Merci beaucoup. Message na yo et combien pas bakondi ndeko sari. Merci na opération que komi pena. Wana pena bien. OK. Ba ta vote. Donc pesa yo ba voir. Nous surtout au limite. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci pena. CPL. Tozali mbote boni bien papa na awa tozali wapi tozali na Mbolo na village Mbolo oto moi na sima na biso awa eza nini eza pont to kataka na banzete batia biso mo ba câble na to kataka depuis mbula nini pont eza boye meto yebi mbula te pont bandanga na ko kuta onka pe bongo na ko kuta on pe bongo to considérer ka ko katila onka bongo sikona ba risque nyonso ndenge eza boye na bana nde bazokatisa boye liloba na yo eza nini na bakonzo bazotala biso bazotala biso bazoyekela biso mawa te bayokela biso souci babongisa biso pont tala bana mike oyo banso bakata ka basimeni bakata bakeke école pe na mboka école ezalaka te école musika na mboka na ngambo eza pasi bana bazonyokwama na biso bamama tozonyokwama. Est-ce que vous avez ba député te kote ba député baza na bango te député aya te aya na ye te akota pe te asuka kaka na ngambo boye bakendele ka manenga luso aba bakotaka te bourgmestre ya commune na bino aya awa te aya na ye te gouverneur de la ville esi akoma nanu te bazotala yo kobanda na mokonzi ya mboka président Fachi Beton azotala yo message na yo eza nini mpona bakonzi mpona pont na bino ngana si nalingi bo bango bakonzi bayokela biso ka souci baya kobongisela biso pont po tokoma pe bien ndenge baninga na manenga bazali biso pe tozala pe bongo. OK tozala na souci na biso yangwana onga na suki ka yangwana. Merci mama. OK. Mbote mama. Mbote. Boni. Bien. Kombo na yi. Kombo na Landu. Maman Landu toza wapi? Toza Mbolo. Donc awa na Mbolo nde tomoni yo boye yo pozo matoka tsaka na pongo. Na bébé na ona mukongo.
difficulté nini bozana ngo na makambo tali pont o loba bakonzi mboka balanda babongisa biso ka pont depuis yoza awa et si au mona ba député na bino baya na baya te basuka kana ngambu kuna ebongo gouverneur de la ville na pe baya te ebongo bourgmestre ya commune na bino na commune na bisende na yebite aponga pe na mpaya na uto ya ka koto calamité. OK, mais depuis oza a nano mona ta mokonzi moko te aye kotala mambo pont oyo po lukandeni bakobongisila bino bamsu baya na bango me ya msuso mona baye batalika bakena bango nde bakepe bon bakepe libela. Bon, le quoi bakenda libela bazolanda yo à travers ba image yebisa bango kine bakenda wana batika bino na difficulté pesa message na ona bakonzi mboka ko banda na président de la République ti na bakonzi asuka balanda yo message na bizani message na ngeza ka ba bon c'est ka pompo so mbule tondi to sala na passeport na wakati na pont oyo mo ka tsezate msubo ka na boîte mai tonda ki tina ngambu kuna mai za kutona makasi msubo mo ayo ya pe ko to ezate ba msuso mo kuti ba chura na mai pona wakati kana popo point bebaki donc batu bachola na mayo ba msubo bakoya so pe mbule toni makasi ba msubo nde bakati na boîte bo mo na pe boîte e balu ki ba msubo bacholi me ba mbali so ba sa pembene mo na ba bimisi ba donc risque eza makasi. Merci beaucoup maman. Mbote mama? Mbote. Kombo nani? Aimé. Mama Aimé, awa toza wapi? Na Mbolo. Tukuti bino na village na bino ya Mbolo. Difficulté na bino eza nini par rapport ya nebo vanda a? Biso toza na posa ka ba bongisila biso pompo po eza ya bien te. Po eza mabe donc ba moto kote kota te ka bongo ya toza na posa ba bongisila biso nzela. Donc ba moto ekota te, mituke ekota te. Po eza mabe mais biso ba toza na posa lelo ke kasa biso ka ponka a. Ah, siko nde nzela o so kaiti na pombo keiti wapi? OK bangana pio manzanza ngai njiri bwasiri. Ah, donc à partir à soki baseli bino pont moto ko longwa pe awe keiti njiri bwasiri. Donc difficulté na bino ezaka boza na pont ya bien. Difficulté bisera pont. Bon, siko depuis oza awa usali bambula boni. 4 mois. 4 mois. On a 4 mois oyo esi omona bourgmestre na bino aye kota mambo pont. Na mona te. Député. Na mona te. Gouverneur. Na mona été. Donc bango nyonso wana nanu bakoma a te pour ba kipe makambo pont na bino o. Na mona bango te. Alors bazolanda yo na télévision pesa message na yo kubanda na président ti na bakonzi nyonso message na yo aimé eza nini par rapport ya pont o. Tala beza sala pont. Asa la pont biso koto biso pe to bonga. OK. Merci oza mayani. Mayanjili. Batu pe bakoya kawa. Kaso koya kufi. Et maïza mozindo OK. Merci beaucoup bakonzi balandi. Merci. Mbote maman? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Rachel. Maman Rachel toza wapi? Toza na Mbolo. Na Mbolo difficulté na bino awa ya makasi openze tungisaka bino mikonyonso eza nini? Ezaka pont. Pont to moina sima na biso a. Nani banani nde basali pont? Papa landu kabata mboko. Bino na bino kana mboka nde bo s'organiser bo sali pont pour permettre bino bokati saka. To katisa to keteka. Poso to sali ote moto teke zate. OK, boteka na ngambu? To teka na ngambu. Na Prince. OK. Sikoyo depuis yoza awa osali bambula boni. Na umeli. Na yebite. Depuis yoza awa Oumeli. Est-ce qu'on a déjà bourgmestre ya commune bino aye awa pona Mikamba pont? Nana mona nangate. Bongo gouverneur à ville. Nana mona nangate. Ata ba député. Ba député ba ya ba kosa biso ba leka ba ke bungisa ya maneng.
abatika biso kwa bona sanzete. OK. Awa tozana commune Monga Fula. Commune Monga Fula. J'espère que bourgmestre azolanda biso na bakonzi ya ville ya Kinshasa bazolanda biso. Mama tomoni ozana mukumba ozana zemi Donc na zemi ndenge ozabwe okatisa na pont. Na kaitsa boto okatsa nini ka pont auto kaitsa. Na ba risque nyonso. Oyo za maya nini? Manjili. OK. Bakonzi mboka bazolanda yo pesa message na yo Mama Rachel. Mwasi ya zemi mazo katisa pont ya boye na ba risque o nyonso. Pesa message na bakonzi mboka bazolanda. Na le bango de bakonzi mboka baolanda yo yebisa bango yo za na posa nini kanga na za na posa babongisa pompo to kaitaka bien ba mote kota ka nyos makamnya seza la bien ndenge bonga ya manenga ndi babongisa la pe OK, merci beaucoup Maman Rachel. Comment Maïmon ndeko Maïmon atomonyo bana musika ozokatisa na difficulté nyonso ozali ovanda na ngambo to na ngambo na vanda na ngambo ya Mbolo ozana na village Mbolo. OK. Difficulté na bino awa eza nini ya liboso nani ya lipon po ezali pena malamu te oyo etungisa biso mingi meme na bakoli eloko nyonso ozana ngo posa la fona pont mayete transport moye katisa pont oyo eza te ya banzete pont oyo depuis mbula nini ezalaka. En tout cas moi ko dieba ko nombre d'années eza te po tokutango depuis kala pe près dans sali ba 10 ans awa. Pendant 10 ans okuta pont ezala déjà kaka namba banzete oyo faso kaka ezaleli oyo. OK. Siko banani nde basala yango po bana mboka kaka soki babeleli eza na équipage mususu kata kaka banzete oyo équipage mususu pona kokotisa po eko facilité biso pona koleka. OK. Sikoyo na ndenge botambolaka bobangaka te risque te. En tout cas so tche ko banga mwa po lia na pokwa ezate so tche penza ko banga donc ko risque ndako elala nza. Donc vous en choisissez en tout cas obligatoire. Il faut beaucoup ça chaque jour. Okatisa ngo soko okatisa ngo te mwa mona makadamo ke somba poisson ezate fufu et ati bombo eloko nyonso na ngoposi. Bon pour na bana mikie basala ndé. En tout cas pour na bana mikie donc soki matirité ezana il faut ko simba ina lobo. OK. Soit omimie ketike na ngambu yozongi. Na ngambu na bino bozana ba école te école ya ti bana sikoba kenda classe wapi kenda classe na ngambo ya nganda pio so to 4 pont oyo ya banzete to komi na points de ba ki na mboko elandi nganda. Donc chaque jour bana mikie ba katisaka pont oyo ba katisaka pont oyo aller retour ya école ba katisaka pont oyo. Bon depuis ozawa et si omona bourgmestre ya bino ya commune ya Monga Fula aye kotala pont nana monati na 10 ans on a sali d'ailleurs na yebi petit oyebi petit oyebi pe kombo na été na yebi te. OK. Ba député na bino siko ya koto est-ce que bo vota na bino ba député te bozara na bino ba député te. Bon équipement ya ba député ya kanango mais soki komi kaka na ebandele ya pont découragé pona nini mais pour nous traverser pont oyo ezana mutu nyonso te même député azobanga ko traverser pont mais azamutu comme biso population toza ko to amona ke tantôt to souhaita kate mais tantôt ye abateli bomo inae mais asundoli bomo ya population oyo ba commissaire député kama nango kazigili wana ya azana ngoti ana ngoti en plus bayaka pe koto pe ndemba bayaka basala na bango rien so aye kaka kongoli mwa bavana ye akongoli kama bavana ye akei bongo gouverneur de la ville ici akoma wa ye mukolo Kinshasa na akoma ne ate ayebi pe pont ote na ndimite na yebi tende ba filima na ba TV mais na boy pena visa nano ani ata pont ote. OK. Bon message na yo eza nini na bakonzi nyonso o bazolanda yo siko kobanda na chef de l'état ye moko ti na bakonzi nyonso message na yo eza nini
souci na biso population tovani na village Mbolo. Photo zala na priorité ezake mutuke koti komi na balabala na bimisi koli na kati ya ndaku na na kati ya mutuka ememinga ti na destination na teki na Zimbo na sombeli bana biloko kolia na zombi. C'est donc kopesa biso mwa kimia ya wana. Bozoko ka osala ngote pona nini? Po pont des osala ngote pont ezati. Pont ezali meza mabe. Pont ya banzeti. Ezali to kati sera meza mabe eza ya risque. Ya risque makasi. Eza ya risque makasi sinon moyen ya traverser pena kolia makasi yati. OK. Merci beaucoup Ndeko. Bakonzi balandio. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. En tout cas, awa soki ozali na mutema makasi te okoka okatisa te po ezali somo mai bomoni ndenge eza munene ezali mozindo bandeko ebele badinda ba vie ekenda kaka boye. Pourquoi? Pona négligence ya bandeko o bazo kamba mboka. Pona nini? Pona insouciance ya bandeko oyo bazo kamba mboka. Est-ce que c'est normal que dans la République démocratique du Congo, pays solution n'a pas problème climatique, n'a pas problème ébélé à monde, pays où ils ont regorgé par ressources naturelles infinies, est-ce que c'est normal que les lots dans le 21e siècle pont ya boye et se retrouver en pleine capitale? Tozali na province Moussousouté, tozali na ville province Kinshasa, capitale miroir ya République démocratique du Congo, na commune ya Mongafula. Mais botala ndenge bandeko bazo katisa, botala niveau ya difficulté, ba malade bakati saka awa, basi azemi bakati saka awa, ba mama ya bébé nde bozomona awa bakati sarakaka na ba conditions ou. Mais quel risque bolingi bandeko bakweya et comment les solos ya deuil national pour comprendre que baza réellement en danger. Botala bana mike oyo basali nini pour ba vivre difficulté ya boy calvaire ya boy chaque jour moi nazo kende classe na peur na psychose na kati ya mutu parce que aza obligé ya kokatisa na pont oyo malgré ba risque ozo tambola pont ezo ningana à tout moment banzete wana ekoki pe kosede jusqu'à quand bandeko ba continuer à vivre à boy. Est-ce que bourgmestre ya commune ya Mongafula ayebi pont ote boyoki bandeko ndenge balobi ndenge ba expliquer awa ba monaka na bango mokonzi moko te? Donc kibokonzi oya bino ezaka na mikanda batanga ngo ka na classe, mais en réalité boye bandeko musu balobi kutu nanu ba mona ata bourgmestre te. Mais est-ce que ezali normal bandeko ba vivre boye? J'espère que mutu na mutu ako tirer ba leçon. Bolandi ndenge bandeko balobi ba s'exprimer et puis si passe na mitema. Merci Nabino, ne bozaki ensemble Nabiso, tout tamboli Nabino na village Mbolo. Problème na bango majeur, ils ont pont haut. Ce qui bolo ti bango un jour, bobongi seli bango pont haut et que faciliter bango makambo ebele. Merci. Ne bolandi biso, to kuta Nabino mbala ya sima, toujours na même chaîne. Pour la découverte de ce sujet. Ce qui est la première fois où l'on a PSB Télévision, comme tout ça te, oye na isika bien, comment abonner à Bisope, activer cloche de notification parce que toko zonge la bino lisusu mikoleza kuya naba événement mususu naba information mususu naba découverte mususu. Mais en attendant, nzambe abate la bino, pe abate la bandeko nyonso bakati sa pont chaque jour avec tous les risques possibles. Qu'il en soit ainsi. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God A et Memeli Bino Crème Miracle produit à Sika et Salamina Misisa banzete pe ba fololo pona ko pesa yo solo kitoko na nzoto. Tika ko salela ba déodorant pona ko bomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na nsunga kitoko pendant 21 jours.
Et l'on a crème miracle, Pesantunga Oyeku Kaninayo. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.